Amen peuple de Dieu, amen famille du Christ. Vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Deuxième tour du baptême de l'église Liloba na Nzambe, toujours dans le cadre des préparatifs de la Sainte Seine. Mesdames et messieurs, suivez. Namkole alelo mututo azosa l'exode bateme eza acte engagement mutu azozwa na nzambe na ye. Engagement nini mutu azwaka epa na nzambe ke ngai nazolanda nzambe na nga kino suka ezala baproblème ezala mikakatano na kotika nzambe na nga te. Ya mibale mutu asala exode avi changement ya mentalité. Mutu azalaki na mentalité X et fa koma na mentalité Y. Amen. Koyemba toyemba eza mabete, koganga eza mabete, oyo eza important misala eloba na kati na yo. Si tozokita na mai moto na moto aoke contre engagement, mais mai wana esengeli bota mbuma ya malamu kati ya bomoi na yo. Mbuma ya malamu ekoye kozala comportement esaleli ya moto. Neti l'homme de Dalobi alakisi biso bako ki sana mpasi te bako bebi sana mpete na ngomba mobimba na bule na ngai. Église ye ko lakisa moto te anyoko la muninga. Église ye ko lakisa moto te afinga muninga.
Église est koloba na motote ke abo ya ba famille. Église est koloba na motote ke ayi na ba voisin. Au contraire, église est kolakisa moto, ceux qui basali yo mabe yo tongisa mala. Amen libota. Amen bande kona Christ. Yango mokolo ya lelo. Déjà au salaka malamu déjà. Mukola liboso yamba liloba spirituellement des choses à la baptiser. Pour toi un baptême il y a esprit. Autour baptême de l'esprit. Et tu kale kaka baptême ya mai. Oui sengelo kota neto kota mukola lelo. Neto sala déjà changé spirituellement et sengeli njoto na yo pe comme a changé. Autre changement à langage, autre changement il y a évangélie, autre changement il y a pensée. Au kanisaka ndengeni, au lobaka ndengeni. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen libota. Tozo kita siko na mai. Tozo kita na mai siko. Baptême ezalaka na ba effet. Tant mutu azokota ezalaka na ba effet yaka. Pour étalisa mutu wana si c'est vrai penza azui baptême. Befe na ngwe ezalaka kochola. Befe na ngwe ezalaka kofinga. Befe na ngwe ezalaka koboyana. Befe na ngwe ezalaka konyokolama. Kati to kita na mai yana ba mtuba bando finga bino. Mebolanda ngote. Kaka ti okolongwa na mai okoma na ndako ekosana ba tatanso ko yana nzela. Alors il faut pas kolanda yango. Kaka ti okolala lobi okokende na église, mtu na kati église pe ba ko tenter yo. Amen. Donc il faut pas au suivre biloko wana. Ya lokola mwana asa devait examen. Soka sali malamu te asani. Et ça lokola bino pe lelo bo okende. Examen zali. Alors que tout ça là et senga moto na moto ay bandenga ko travailler examen wana. Pour alonga. Amen libota. Et puis quand tu as baptême, changement de mentalité dans les alaka pour 2 mois 3 mois. Bon moi non mo bimbe fait ça la changer. Kino suka okolonga la planète Terre. Amen. Tu comprends malamu hein? Awa to okende ba kofinga ba rotiolo. Na pesa la tolio chaque fois. Tozo kende côté ya bandeko bazakona. Bandeko wana na répétaka. Biso nyonso to vandi atoleki bango na mbongo te. Et après na ba misu batale na mbongo mais accident moko yé et permettre bango ba kendo vanda kuna. Amen. Et puis biso nyonso to za watu ana capacité ta otumba mapango na Gombe. Te mutu na mutazana siko nzamba pesai. Amen. Soki ofanda na ndako étage, ngana fanda na ndako ase ko sekanga te. Mukole salipe moto ko pela na ndako na yo nga mutu ase oyo ko bomba ne pana ngai. Amen. Toto ke nanzela bande ko anesa lié na bango. Koko makuna te o bando chula bango. Mutu nyonso asaliawa okomaka na suka okozwa baptême. Amen. Donc, où est la terre pour le baptême? Tu comprends malamu, hein? Amen. Loyembo na munoko, malembe, tito koma na mai. Bato basa na mai ba ose la ka bino. Boy la terre, boy na bino malembe, mutu nyonso akozwa ba baptême. Kokacha prince, koki mambangu te s'il vous plaît. Malembe, tokokoma, toyokani hein? To singe pa la tata. Yahweh mosali kolo na tsemo bateli to pesi matondo mingi epai na yo na nyonso sali pona libota na yo nkolo osangisi libota na yo tika ete loboko no yango ya ekompanye libota eti kutambola bango kino suka na bango nkolo yo sala na bango sela libota na yo lolengo sela kibaya kala kimi ape mupepe no alikole fula ekitaka tsa pona mena yo tanga mapunga te kolo poto zapato na masumu yokela bisoma yokela libota ma pesango ya no ya likolo ekitakata bapona mena yo salela biso na mokano na yo oyo kanaka otsaila libota na yo
pesa libota nyonso kimia boboto no yali kolese manifester kata ba pona minayo na kombo na Yesu Kristo na Nazareth bela kinombo mwaseko amen amen boboto na kolese Yesu Kristo na Nazareth compagnie bato nyonso. Naleli na yonkolo ete ubikisanga unasengi na yonkolo ete ubatelanga oye sengo nanga nkolo ete oye binga o matondi na yonkolo solo oyo kelinga. Mozinangu ya Joso
Page 51, 50e cantique. Tozali kobatisa bandeko mibali na kombo na tata na mwana ela Molimo Santo. Tozali kobatisa bandeko mibali na kombo na tata na mwana ela Molimo Santo. Tozali kobatisa bandeko mibali na kombo na tata na mwana ela Molimo Santo. Attention. Dokei. 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 Atami pousse bozo ka bango kuna batakati.
Mwana Monsanto. Il doit vivre rapidement. Viva, frère, Comment est Tata? Père Moana. On y va pas tout. Ok. On va faire la maille. Je la photo. Comment Tata? Tozali papa tisabandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo santo Tozali papa kisabandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo santo
Ok, Togoki. Attention. Bloquez. Bloquez. Tobatisi bandeko basi na kombo na tata. Na mwana.
tozali babakisa bandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo centre tozali babakisa bandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo centre tozali babakisa bandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo centre
Pourquoi n'est pas apôtre? Voilà. Et quelles sont vos impressions pour ce deuxième tour? Bon, vraiment, Dieu te contrôle. Vraiment, les fidèles ont répondu massivement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on fera encore une nouvelle chiffre. Vraiment, ça marche bien, ça marche bien. J'ai une question, j'aimerais savoir, y a-t-il un âge précis pour être baptisé? Bon, en réalité, les prophètes comme Paul Dominique a un peu révolutionné les choses. Et avant, on tenait compte de l'âge, mais après, il nous dit, mais si un enfant de Iloba qui a compris le message, donc il est possible qu'il reçoive le baptême, ça ne tient pas compte, ça ne dérange pas parce qu'il a déjà la connaissance. Merci mon père. Ezali purification ya mondimi po akoma peto liboso na tata po mokolo oyo akokende komela elambo ndenge elambo ezali na mokolo ya le 7 juillet enfin que purification wana ejui makasi na kati na bomoi na ye mpona ko renouveler mort na résurrection ya Christ kati na ye po akoma ekelamu ya sika nde makomi komami ke celui qui est en Christ il est devenu une nouvelle créature de à s'engager pour être définitivement à celle de Nzambe na ye alanda inamene po un jour a hérité beaucoup de likolo. Prédicateur message na yo bien esengo na yo satisfaction ezali. Tengo na biso ezali ke bato ndimelo bana Nzambe baoza la converti pe baoza la convaincu na message oyo baobakisama toujours. Donc Nzambe ana esengo puisque ba nouveau fidèle na kati na makambu na ye bazo continuer kobakisama butu lokola moi. C'est ça esengo mingi toza na yango. Alors remerciement mingi eta epa ya prophète l'homme de Dieu depuis 95 papa doit quitter pour enseigner parole. Azo quitter un côté parole de Dieu est botami na kati na kisasa ezokola et ça va preuve nango. Donc tant que tout le monde a boye tout le monde a que
dynamisme et puissance ya Nzambe et là toujours makasi na kati l'église force ya makambo Nzambe et là toujours puissante ya ko agir na kati na bato ezali mbotama mibale hein mbotama liboso de botama kana mama hein de tobimi na mokito benga bato ya mibale na molimo po tozonga na maboko na Nzambe hein et botama biso na ba mama na ba papa to yena mokito sali mabebele hein o sepeli Nzambe te il faut to botama siko mbotama mibale po to mizonga na maboko na Nzambe donc mbotama mibale ngelo bato tika siko mabe hein pour nous symboliser en tout yaka na mai mai kuna mutu so za salite akene na mai ya sukoli ya te savon nzoto po salite longwa hein ya ngoto yaka da symboliser na mai na motema na yozo yeba ke nazotika mabe ko yeli boso na Nzambe mabe wana yo sali ngone pesi mabe kati na yo ikangi banzele pesi malade pesi makambo ebele hein na tawu yozo ndimela ke makambo na sala ke za mabe liboso na Nzambe Nzambe alimisa ngai yango to yaka na mai yango na peso exemple ngabi mutu so ala salite ayaka na mai asukola po salite longo hein na molimo oyebi bongo mais to sala to symboliser ngo na mai hein po eko C'en est fini pour le deuxième tour du baptême dans la rivière Njili. Pour le premier tour, il y a eu 1074 baptisés et pour ce deuxième tour, c'est 1533 baptisés. Au total, 2607 fidèles baptisés à qui nous disons merci au Père Céleste. Secondant le prophète Condé, merci pour le travail si tant abattu sur la planète Terre. Au revoir et à très bientôt.